Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bien. Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, on est là. Alors, merci de abonner vous abonner sur ma site, comme Victorine, Victoria, Gangangai, Victoria en espagnol, Victorine, Napona en français, et puis, Babenganga Mingimavi, Nangabenganga Mavi. Voilà, s'abonner na se ya vidéo nous va commis abonner pour notre français au cliquer au s'abonner ça gratuit au foot en bon côté pour na bato ya espagnol souscrire mais pour na bato anglais subscribe hein vous subscribe voilà sans plus tarder toujours prier pour tout banda hein si je ne suis allé le voilà. Tendre Père, parle-nous au nom de Jésus. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, afin que tu aies décortiquer sujet au nom puissant de Jésus, Seigneur. Zala na du début à la fin, na combo de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Amen. Ok. Alors, lelo, si je ne suis ezali, toujours sur là, pour na bana obaza mobulu, nandaku, ozokoka même pas prier sous-souté, ozokoka même vous le côté pour na bana baleki mobulu. À partir, ana olobi la bana à partir ya ba semaine et ya ba jour mwana akobotama lelo si na bana ba âge ya ba 5 ans ba 6 ans ti ba 10 ans pe voilà bana onga na olobela po mwana abotami lelo peut-être aolela ozokoka te makelele wana ezosala bien te na buto olalaka te mama otobota sika ozoyi bato osala nini. Voilà, la vidéo tina suka aux solutions na yo. Alors, bana ope basi bakomi na ba 1 année, ba 2 ans, ba 3 ans, ba 4 ans, ba 5 ans, peut-être mobulu ndako koboka ba biloko koboka ba poussin ko sauter, ato bongisi ndako ba pandi ba détruire nyonso. Donc ozoko ka souter makelele bazo gang ozoko quand même ko pe maté, lelo aux solutions pour na bana modèle wana osala ni. Voilà. Alors, premièrement, nous avons la définition de un enfant est un jeune être humain en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. Babi mwana azali jeune être humain. Oyo aza en cours, aza na kati ya kokolo bien ya ko se développer, ou aza ko se dépendre na ba parents na ye ou bien na mukolo moko boy oyo ba se confier mukolo moko boy o aboti ete mais mukolo o azo bokolo to pas ko adopter. Voilà moi nazo dépendre na bato bon na bato baza mikolo na âge déjà ba adulte nde bangwana bazora mwana bazo bokola e mwana nde a dépendre na bango. Voilà, bakolesa ye, bakolatisa ye, bakosukola ye. Donc mwana asala makambo ye moko te mwana ase dépendant na ba parents na ye bien na mukolo moko. Voilà, ye ne babengi mwana. Alors bana ngotongo bakolaka na tango surtout bakona ba âge ba 5 ans, ba 6 ans, ba 3 ans pe, ba 2 ans pe, e banaka na mo mobulu moko boy ezalaka na kati ya bana. Alors yango wana siko toyeba mobulu yango eza mabe to eza malamu. Voilà, mobulu wana eza malamu eza pe mabe. Tokoyeba ngo ntango nini ekomaka mabe ezaka bien mwana sa mobulu wana sota sakana parce que yaza bonne santé. Alors ekoma na ntango moko pe koma anormal esenga intervention ya prière to pe intervention ya ba parents. Voilà. Alors, les enfants faisaient partie, selon la Bible, les enfants faisaient partie du projet de Dieu pour l'humanité au commencement. Les enfants faisaient partie du projet de Dieu pour l'humanité au commencement. Voilà. Bana, bazali, bato bazali qui vont faire partir na projet Nzambe, pour l'humanité au commencement. Ne bandeli. Ezaki projet Nzambe ki asala bana babota maskoyo babota mandeni yango kelaki Adam na Eve na kati ya jardin mwasi na mobali po na nzela na bango nde sikoyo bana babotama. Donc bazaki déjà na kati ya projet ya Nzambe. Donc bana baza bénédiction yo oza na bana sepela po bazali pamboli ko ima te zala toujours na esengo parce que bana bazali bénédiction ko uta epai ya Nzambe. Ce qui nzamba pesi yo bana sepela so pe apesi yo nanu te se ngai akopesa yo. Voilà, bana baza déjà na kati bazaki déjà na kati ya projet ya Nzambe. Quand il faut to lingaka bana na biso to zala na bango na esengo baza bénédiction.
Ce qui mona na yo aza mobulu nete oti koloba ah kosilika te kolela te eza malamu to mona zo sakana eza malamu to bandino na côté nango ezali positif na côté eza malamu mona asakana mona azala curieux ya koyeba kozwa eloko tala oyo eza nini na ndako kobeta ye te soki apandi verre soki apasoli eloko moko boye obeti mona neti oboma ye non kobeta ye te surtout biloko wana eza mingi na Afrique mwana pasoli verre bobeti bongumi makofi boyeba te kaza mwana moke non eza malamu te eza âge na ye oyo ya kodécouvrir à partir ya ba une année eza âge oyo mwana découvraka misu mpo mona ba 8 mois pe misu mpo mona ba 7 mois misu mpe ba 9 mois omoni misu mpe ba une année misu mpe ba 2 ans donc ils ont continué ti na ba âge ba 9 ba 10 ans mwana na cours wana nyonso ya ba âge wana nyonso eza esquisse âge mwana azolinga découvrir makambo esto ndako boza na ba fleur moko bochaka neti boye akozwa wana azotala ngo oboto ozongo na malembe obandi ko expliquer yango Ou tu passes même sur la boîte qui ne s'est pas kobeta été loko tango boka parce que azana na étape où il y a ko découvrir ba makambo. Donc ils ont l'accès que moi on a très intelligent. Tant aux autres biloko bon sur le que azama yeli kobeta été ko boma été. En tout cas, il faut tokeba. Comme papa mon quoi moi on a vu voiture papa ka ya africain kaka. Ya mangala peka. À mon avis, papa sommi voiture, moi, quand il va sakana, moi, j'avais 5 ans, on dit qu'on gratter voiture, alors on lui peinture, on a zo gratter. Papa, yé, wana, mbamogo, peta, moi, mbata, moi, qui n'a pas quoi, kuna, boye, pour cadavre, moi, na piqué crise, baké, l'hôpital, moi, na qui. Moi, après, si voiture, importance, que moi, na. Tant que moi na kei voiture wani tira papa ko moli la simbi mutu to sala ke baba mama na ba émotion na biso te ba ko kalmer ba émotion tant moi na za mukie azo simba sa biloko ko beta été surtout ba âge ba inani ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ba 5 ans ko beta été solo na nai lobani non ko bebisa te uso tozo tia mwana expliquer ngo so ezanini après ozo so na place nango ni sika obeta alors ils a très bien mwana asakana asimba ba biloko ezo laksake aza intelligent azolinga découvrir oezanini eza na temps oyo parent osunga mwana bana ko yebise kombo ata yebi ko bate na inana yebise kaka oyo eza flair et continue mutu na ye omona ntango yo kola aoyebiso flair wana yo omona te ke a comprendre taza muke nozo comprendre nzamba ti intelligence kat na ye loba na expliquer yango po yo babebisaka te batiaka ozoloba ta ayo simba mosusu lobaka ne kaka ti omona ana pe kobanga misimba te muke. Alors, ce monde sakana eza mabete eza malamu ezolakisa pe signe que mwana wana aza à bonne santé. Tant mwana azosakana bongo mingi elakisa ke eza à bonne santé eza mabete. Ce mwana wana ofanda ka nyebo asakana te azara kimia il faut faire attention au landela pourquoi azara kimia parce que mwana so muke fois sakana azana curieux ayeba oizania sauter aganga azolakisa ba émotion na yeko azo s'exprimer quoi voilà. ACP la ganga eza très important. Et puis pourquoi bana basala mobulu pour ko attirer attention sur les parents vers bango. Mona linga toujours va s'occuper na alinga toujours ozala wana toujours olandela ye donc bana balinga bon yango mona ceux qui se occuper te ça a osala makile na pokaka attirer attention na yo vers ye. Donc eza mabete eza malamu yango mona basala mobulu na poka ko gangela yo amona ki occuper ye. Mais ceux qui se commencent à boulot bêtier au banga mona comment betinga tant yo zo beta ka makasi zo beta ko beta eza mabete mais ana ba poto ba pekisa ko beta mais au kopesi moi fessier moi muke même la Bible ba isi biso zo bota pose ma version sur no pesa bino Proverbe 22:15 après aux yeux sur Nigeria na Proverbe 19:18 na Proverbe 22:15 ba isi biso le biki folie et s'attachera na motema ya mwana mais verge à correction et ça là qui est longola et na folie wana donc oko bese ba bia verge za fimbu oyo ko beta et ça là qui est longolé ko beta te ba lobi ke oboma yo ça la swini non na Proverbe 19:18 ba isi biso ke so ko corriger mona na yo ko beta ete na ndengi ke oboma e totanga ngo totangi Proverbe 19:18 Proverbe 19:18 Balobi na biso châtier ton fils car il y a encore de l'espérance mais ne désire point les faire mourir. Donc châtier ton fils donc PC punition mon PC punition ou soit au sel moi fessier moi mbata mo ka muke pour asutuka abanga mais babi ko désirer te ke obomaye
kobeta ete na ndenge koboma ye po asali mabe non okopesi mwa punition ya mokie ou soto kotie na chambre compte minutes tout bana mike kotiki na chambre etavanda ti soki erni non ozokalkile okotie na chambre olela après nsima nango obengi obimisi ye omemi ye obandi obondelo bisi ke napesi ko punition ata azocomprendre te yo loba kaka ke napesi yo punition parce que tu as mal fait ondo oyebisa ye wana omona ata comprendre te mais ayebi parce que Seigneur atia bango intelligence sans osala bongo ti omona kokola nango ando pe comprendre makambo bande koyebisa ye mpo mwana libomo tolobaka nga azalaki na mwana aloba ndenge ozala kitoko nasimbi libomo ozala suki ebele ozala intelligent ozala abotami mpe bongo très intelligent suki ebele makambo nyonso kandi nalobaki na ye donc c'est ça sikoyo ntango asi abotami bakomi deya koyeba azomona aoyoka bana nzambe atia bango intelligence yo solola na ye aoyoka. Donc c'est ça, kobeta mona tina ndenge oboma ye akopanzela obo boye to akosala ba mobulu to azokende place moko boye ya danger okobete moi fessier osali mwa mbata moke po asutuka azonga kobeta te parce que to pe na mboka oyo bapekisi kobeta bana bile epesi biso kobeta mwana no me koboma ye te kodésire toboma ye po bato mosusu bakoba bifimbo elonga nzota mwana te bando ozwi fimbo monene ndozo na kini tomona makambo tobeta mabeta mama fimbo lo nzota mona te pio neti oboma mona no bon malamu te fimbo oba lobeli awa ya ndenge ya muke bien punition moko boye okotie na chambre okotie ngo mo bataka ya muke ezati ke ya kobeta ye po oboma ye ezaki kitoko te tanga ngo na Proverbe chapitre nango 19 verset 18 et puis na Proverbe 22 15b oyo elobi ke folie eza na motema mwana mais fimbu ya correction elongolaka ye na elongolaki pembe na folie wana donc oko corriger moi mukie mo mbate mukie kaka mais moi la ba ina ne ba 2 ans te soit comme tant 5 ans oko bete mo mbate ya mukie kaka ici na mo ezate ke oboma yo banda kotuta bando beta banda tongo ti so erni non eza malamu te. Donc c'est ça bana il faut ba sakana ezolakisa ke sim baza à bonne santé et puis ba simba ba biloko ndako obongisi biloko na yo wana oseli ba décoration na yo soka ko simba ko beta eto bomai non azolinga découvrir c'est quoi ça c'est quoi encore azolinga découvrir yo aider banda ko expliquer ça c'est ezabo c'est si c'est là ou bando expliquer à comprendre ata comprendre te mais ekotika na ye kaka voilà donc ce mona noza mobulu comme on n'a pas cité eza normal eza malamu pour un jour au luka makele la no mona mosuté so bakoli na bango bakei otika la yo mona ndako ko moluka ta mutu aya koko iselo ta vera sala ba osala te po otika yo moko parce que mobulu ni zango ya tamu ko muke e umela te e osila nango alors ce que ça mobulu yo ko mona pasité yeba toujours ko encadrer bango bien zana na kimia ko beta te o sali moi o bangisi moi muke po aba asotoka moi muke ko beta ete zana na bien sungaye elakisi expliquer comment on peut pas citer ata bazo déranger yo so ndenge nini comment on pas citer parce que et comme on entend moko bakola na bango batika na bongo te bakola na bango bakesa ba vie na bango yo tika la yo moko andoluka bango po ba yata ko pasola ta vers voilà. Alors on est qui partie les qui positif to qu'est-ce qu'on a partie les négatif mobulu ya bana ekokoma pe mabe et comment on m'a bien dans sens nini et comment on m'a bien à partir ya moi dans ce qui mon boulot n'est comme annexé et comme que moi na a commis penza azo sala mon boulot na niveau que yozo ko ata propriété azo sala ba désordre ko panza ko zo biloko azo panza donc azo mon boulot comme quoi moi troublé mon robot donc azo trouble donc azo ko kate azo ki mata azo sakana pe makate wana en tout cas maman il faut vraiment cause moi na ko maîtriser et là on y yo ça ceux qui osent chrétien sambelaka ozui moi na wana oza mobulu makasi wana to pe so bango soza mobulu za na bango 3 4 5 à partir ba âge wana ici ba 6 ans ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans ils ont vraiment makasi mingi ozui bana wana ozui bango ofandisi bango so kaza ye monde za mobulu bien baza bango nyoso mobulu ozui ofandisi bango ozui bible au 26 bango bengi bango ici bango to prier on va prier au kangi TV au kangi ba porte nyonso ndako neti boye au kangi ba porte nyonso zu porte à salon au kangi bo fandi na salon donc au fond te silence ezala silence on esa pe bango pe ba sutuka te pa mona elo oni ezo ningeleka après zu bango fandi bango zo bible bana ko sala lecture à haute voix au kotanga psaume 23 ou psaume 27. Aux autant, psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Aux autant, on m'a cassé aux répétants, aux autres, aux autant, on va faire un attends, on qui n'est pas qui me yotanga. Continuez au temps. Sur aussi ici, aussi, on va chanter.
allez otie musique moko o ezali ya adoration ou bien ya bana ba musique ya bana ba adoration ezali belé ya chrétien ozui ba musique religieux pardon bolimbisa otie musique o en espagnol bien musique chrétienne ya wana baluso kana français voilà otie li ba musique wana o ezo ba adoration ozo ko adorer Seigneur o matisi moi volume allez fina ba mona okomo yemba siko ozo lakisa ba moyo tilmo ozo senti ko bina ba siko ba oza curieux ba kolanda siko yo alito balando wana bazomona ndenge osala mo pe bandosala mouvement wana après ntango esili obandi koprier mpona bango ozali koimpose bango maboko obandi kopengana siko esprit wana parce que esprit mabe eyaka mpe koprofite na nsima mobulu ya bana mpona kodéranger biso baparent mpo parent kwa koprie te ata ozwi bible na moko mpo médite à l'esprit wana eye profite na nsima mobulu wana mpo mona déranger oyo asala mobulu mpo oyo kwa kosambela te ozala toujours déconcentré obanda sikoyo kokipe mpo obanda oyoka kanda emisuka nde esali obeta ye na ndenge ya mabe donc faut très attention baparent tosala attention yango wana sikoyo ntango oyembi bongo esili obandi koprier mpona bana kochasse esprit wana ya mobulu annexe oyesi nzambe bana baza bénédiction opesinga bano baza lipamboli na nga bana oyo baza bauti epai na esprit nyonso oye koprofite na nsima ya mobulu ya bana mpona koluka kotia bango mobulu annexe mpo badérange nga nazanga kimia nazochasse esprit wana apres na butu ntango bakende olala imposaka bana main tia bango maboko impose bango maboko otie makila na yesu na misu na matoi na bango ochasse l'esprit wana ya mobulu annexe après ozosala bango chaque jour na butu ozoimpose bango maboko na moi bozosala question oza na temps ya kozala na ndako na bango bozo prier bozo yemba bozo osala balecture à haute voix malgré tout baza mike yo kokipe wana te yo sala kaka yango esprit ya nzambe eza kati na bango nzambe atia pe intelligence kati na bango bakoyeba bakozwa kimia surtout bano baza mobulu annexe wana na lodo bakona bango omona ke au fur et à mesure bana na banda ko changer soit mwana wana to paza moko omona ndo changer mobulu ni ebando kita otina bango mingi musique mingi adoration ya bana mike bazoyemba bazobina donc eza nango ya bana mike ya adoration ya bana mike otieli bango na YouTube ou bien sur oza na télévision YouTube eza nango otie bazobina baoyemba so ite otieta na téléphone bazoyemba bazobina usoti bozoyemba na bango omona edine mobulu ya bana na so ezali mobulu ya bamilio mabe milimo wana ekima bana bazonga normal bandosakana na bango eza teke baotika kosakana non baosakana parce que kosakana eza très important mpo ezolakisaki baza à bonne santé eza baza à bonne santé bazala ya normal mais soki ekomi ya normal nde napesi méthode wana omona yo moko changement eza moko ya oyo expérience onga na sali parce que mwana nga na bote ya mwasa nde kolela mingi na butu azolela na bande ko prier pour na prier nazotanga lecture à haute voix omona lali pongi yo biso za na mwana ya bébé alela mingi na butu zwa ye banda kotanga bible soka olela na butu zwa sala lecture ya bapsomo na pesi sala moyaza ne bébé yo tanga parole de Dieu na puissance omona ke mwana na ozwa kimia otangi soka okontinue ka kolela bandi koyemba siko ba adoration ozoyemba ozosala adoration nzembo nzambe ozoyemba ozobondele ozoprier ozopesa osenga kimia pe ozosenga kimia ozobenga na esprit oyo ezosala ke mwana alela parce que kolela mosu amona ezalaka ute na libumu abotami azalaki naye na kati kuna ferme ntango abimi boye azosentir ke aza na équilibre te aza protégé te azosentir lokwa neti akokweya yango esala mpe bana balela mosu mpe ezalaka mpe kolela ya mabe baesprit ya mabe mpe ezoya kokota mpona kolelisa mwana na butu mpo azangisa baparent kimia alors soki omoni esprit annexe banda sikoyo koprie mpona mwana wana obanda oprie ozochasse esprit wana ozotanga parole de Dieu ozoyemba banzembo ya nzambe ozokoadore nzambe ozomema ye ale ozoprie soki akontinue osukoli mwa mai ale obandi koprie ozosenga kimia ya nzambe ezala kati na mwana wana voilà ozosenga kimia nzambe eza na kati ya mwana wana omona mwana akozwa na ye kimia osala mo chaque jour na butu so alili otangi parole de Dieu obandi oyemba obandi koprier pour imposer mes bébés imposer mes ozobenga na esprit nyonso ezolelisi makasi wana mpo alala te ozodéclare ke butu eza mpo bato balala eza mpo topemisa nzoto ozodéclare mwana moke fo alala pongi ya kimia omona aolala na ye oyo oza na foi oyo oyebi nzambe te nayebi te
conseil ni na opesa yo mais na osenga opesa vie na yo pa Yesu Masia parce que ba mobulu musu ya bana ezali ba demo ba yaka kokota esenga ka prière esenga parole de Dieu soki oyebi siko makambo Nzambe te na yebi soko osala ndenge nini yango eza important oyamba Jésus Christ na vie na yo comme Seigneur et Sauveur bengai akota na vie na yo atambwisa yo pe renoncer na mabe na yo nyonso pesa vie na yo. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Et puis sur mon péké, ils en ont au boulot, mon coin normal, et que moi na azan est bien. Otiki mo ba sakana ozo pekisaka malembe mais ko beta ete ko sala ma bete ke po nga zo sakana za mo boulot ba ko beta eza bien te tant o beta nozo comme c'est mo boulot makasi. Au monde a recours aux amoutou makasi aux ala toujours n'avoir des ordres. Donc il faut tout faire très attention. Bana baza bénédiction nzamba pesi biso to sala vraiment attention na koboko la bango so ko comprendre makambo soute po na bana bonde la tuna nzambe ako éclairer yo ako orienter yo relation nini ko sala ninga na sala ka peni na sala. Voilà. C'est ça. On a zaki na moya ngwana nzamba pambola bino. So c'était une vidéo na biso o like belé o tie commentaire na yo pe expérience na yo o yo za nango o komeli biso wana. Donc c'est ça. Pour na bato ba senga numéro bientôt o tie la bino ba numéro o yo bo za na posa poko ta contact na biso pour na recevoir na biso. Donc c'est ça.